Just Congo for number one. Ça va bien, ça va bien. Salut fidèles amis téléspectateurs et téléspectatrices de Dias Congo Multimédia et encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Avec ce nouveau numéro, Kinshasa aux 1000 visages vient vous proposer une traversée périlleuse donc et quand c'est le moko avec beaucoup d'attention, Yakobanga avec beaucoup de risques, voilà. Et comme d'habitude, nous sommes à la commune de Kimbanse qui est précisément la place au Babengara Sekomaf. Wapepa et Toyaki Kotala, comment les habitants de la ville-province de Kinshasa traversent Nansela et Pirogue. Donc un moyen de transport peu sûr, avec beaucoup d'attention, suivant ces propos recueillis par Baby Diam. Les habitants de la ville de Kinshasa, dans sa partie est, sont confrontés à d'énormes problèmes de transport. Avant l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, l'administration coloniale n'avait construit que 2 ponts sur la rivière Ndjili. L'un pour relier les centres-villes à l'aéroport de Ndjili encore en construction, l'autre est pour le passage de train. Dès lors, la ville s'est considérablement agrandie au point que les habitants de nouvelles communes éprouvent beaucoup de difficultés pour rejoindre l'autre rive. L'unique moyen à leur portée reste la pirogue avec tous les risques de noyade que cela comporte. Pourtant, cette rivière à certains endroits peut atteindre jusqu'à 15 mètres de profondeur. Notre équipe de reportage s'est approchée aux usagers de ces moyens de transport peu commodes d'une époque révolue. Nalalaki kuna na ye awa wanazokatsa po navanda koto ya ngambo ya Kisenso. Navandi awa nase kombata. Mais pourquoi vous avez naozwa batu naokatsa na maboko. Il faut nazwa batu pour nakatsa na ngambo. Mais c'est un moyen peu sûr apparemment parce que éviter que koma po ba mai boy ba risque. Mama atomesana na biso. Tokatsa na biso ozana gode no katsi ofudi 200 francs au kengambo. Batu ango pe baza motema malamu. 21 22 heures toyaka okatsa na yo kaka. Po awa pont ezate. Pont ezate bazana ba moyo bachela biso ba boîte okatsa mbalombala. Tokasi okei. Bana pe bazokatsa bazo kotanga ngambo bazali. Na la rentrée de l'école soko ya komona bana bazokatsa minya wana ba boîte kaka. Et puis que banda ko mata ba boîte ya déjà eu des cas de noyade où ezake batu ba dindi, batu ba kufi. Ah, eza rare tozana bakawana te. Tokatsa na biso bien. Le problème ezalaka te ya ba noyade awa neti boîte esala kilibiti batu bakufa te. Eza non, esala makate. Difficulté tozala ngo gouvernement soki aza na posa population na ezala bien puisque tozana bana bazotanga na biso ba papa to katsawa achela biso pont. Po bana batanga na tongo mwana mbongo ekomi pasi okokabula bango ba 200 mana mususu ezate mwana akozanga kotanga classe et gouvernement azwa mesure achela biso pont ya bien boto okatsa pont eza place eza maison mère puisque Kisenso azokatsawa so tozwi bato ngambo munga fula kuna na bato anjili gilambo bazokatsawa mutu azokene mauti azokene mateta okatsa kaka awa donc place eza place moko ya kitoko po moko pe kovana nango bieza na problème moko teza na libulu moko te donc gouvernement talela biso ayeba ke non population na ngayo azana bakwa ya Kinshasa il faut azana na moyen na ye ya ko traverser ka wa mbalombala surtout bana classe lelo classe eza tina mama yo lokolo za wana soko tanga kate olingo simba micro te bano tozoboko la bana biso toboti fo batanga po lobi ba ko remplacer ba o batangi lokola bino lokola biso ba papa na bango ezana ba professeur batangi saka na ngambo metango mbule beti ma ezatro mamususu boîte ekomi ko welela ta wana eko permettre yete aza professeur mamusu aza na première heure mais ko kende kuna ko zonga wa travanani occasion ezate akokoma na retard na école 2 heures na ego zalate wana bakobenga enani professeur irrégulier. D'où mesure l'état il faut azwa ngotolo bakambalomba la boyaka bazotala biso boy yo kuto kozala mutu azombi so mutu azomi na mibale boyaka na bino kaka boke ko pesa rapport eloko moko ezate rapport ekende wapi bakando ko bwaka tozalaka na bobangi ya mingi pe ba risque surtout soki mbule ezobeta kokatsa na biso ezalaka pasi po mai etondaka mingi ebongi bazwile biso des mesures ya kochela biso ata pont po eza na facilité ya kokatisa ata mbula ebeti
me ndenge toyaka boye tozaka na bariske ya mingi ndenge toza boye tobangaka bamosusu ozomona aza na bwato azolenga sikoyo bakolo bapirogue yango bakolo babwato assurance ni bapesaka bino ntango bino bomataka eke bokoma avec toute sécurité bayebisaka biso kani bobanga te tokatisa na kimia bobanga te mais soki oza na kati ya bote na katikati ya mai kosala échange te kaka kote ovandeli kote ka yango wana kochange mopanzi mosusu te mpo boza deya na katikati ya mai te mai ekotaka te soki eza ya kobeba balongolaka bachange bwate mosusu te soki batie neti moto soki moto ekoti bwato bato bakotaka ebele te fo bato bazala mokie mpona poa ya moto mpe moto ekotaka moko mibale te ka moko yango wana nde tozala nazoloba na gouvernement atiela biso pont toana posa pont po soki okomi neti ba 23h bato ya bwato basi balongwe bokatisa na nini mpe place ya kolala na ngambo oyo eza te talaka distance yango tozosala eza zamba batiela biso nde pont toana posa pont mama na mboka na biso nyonso tomona yango normal parce que tozalaka na babiloko tosadaptaka facilement par rapport ya kao neti ya bwato mais bagilet ya sauvetage wana nayebi te sona babongo nyonso botambola botikola kozwa te donc tosalaka oyo ezaki le nécessaire esifi moto akoma place azokende c'est tout na baplace ya boye eza baplace moko boye ezaka pont bozoleka eza teke babwato boye oyo bilo akala oyo fale modernisation mambo asikeya batie pont bamituka mpe ezokatisa parce que kuna eza na baactivité kote na baactivité so tosangani ozomona mambo ekende mwa bien kote ezouta boye kote ezouta na bamai boye omema kolia monene nene donc c'est tout à fait difficile toza justement na boîte à rifla so bimbo koma sekomaf précisément toza na sekomaf toza na badifficulté vraiment ebele tokoki koba no makadam route makadam depuis côté la entrée à quartier 1 ti tokenji brasserie donc ezaka toujours mabe même na niveau ya mbula tokemba makasi tolongola batu banda na sekomaf koyala mo awa nzele beba makasi parce que ezaka boy donc juste auto senga vraiment la gouvernement atie la biso miso côté population batala atege maramusu oui toza na capitale effectivement faut toza na ba norme mo exact mais tozo potana ba ndenge na biso tozo lukaka moya aussi vivre suffit to vivre avec la bakina donc kini mwana kini azaka mwana kini otikala mwana kini po bulista makasi osala te risque eza nango mais tosala ndeni kimbatike kure ya te mai eza te mai pasi yango tomekika awa po tonika po tomoni awa mai eza ebele opase po omemi na ndako ketanda. Il vous est déjà arrivé une fois que ozonika pe bilamba boye moi débordement salami odindi pe soit mekani na mai mais bato bazindaka na bango mama baza ebele badindaka pe bakei bon siko ntango yo yebi ke bakendaka poko okoki su koya na mai olie koya ta na cantine ozwa mai oke konika na ndako musika ozwa combien de tour oke na ndako obanda onika bilamba osala combien de tour yo oza pembeni yako donc prince ka esekoma wana pembeni sana bapompe eza te réside ezo eza te courant kuta omona tata singa moko eza te commune kimbatike donc pasi toyebi to tosala ndenge nini courant banda boloba ekeya tina lelo mai banda boloba kina lelo tokomi tomona bango te bayaka na bango te toyebi bango mpe te donc so tokomi koya ana mai soko oui soko oza deya président oza chef mombo ya province mombo fo oyeba tous les 4 ko ya province yo osukaka kote moko boye ya bien kote soki mbate tosala nini toyebi te obwaka na bango biso ye bon eza mpe risque ya de papa utoloba bamwai ntango mbula ntango eyaka kote nyonso mai etonda ti kuna ekoma bwato kati 500 mutu susu amema oyo na mutu na makolo amemi oyo na mokongo ake tiko ti kuna opesi so mbongo bana classe bakendaka classe donc ezalaka mwa difficile
mais so batie pont mutu na mutu azokatisa ne aza makolo na ye ezala bien soki kaka boye donc toresir te boye kutu toza apo elanga mai ekauki soki mbula eye donc problème mai koto nyonso etondaka donc babilanga oyo ezalaka te mpo mai ekoti ekomi bwa tofuti 500 mosusu atie na mokongo oketi koti kuna ofutisi mbongo. Bonjour. Na ekumbeli ndenge bino bokumbaka babwatu boye. Est-ce que entre vous y a-t-il de maîtres nageurs? Ah oui, en tout cas musala oyo tango sala en tout cas ya liboso foi ba mai. Poso bi mai te yimota mona na risque. Pour bambo ndinga simbi aneko kimae. Tanga na charge abatu. Tanga bi défense te a même ça batu abomisa te belé na mai. Yomona muta liboso na foi ba na défense ya mai. Wa so courage ya kumbe ya bwatu. Sur le plan sécuritaire, la pirogue na bino dispose de moyens pour la protection ya ba client. Protection ba client parce que ba gilet de sauvetage te tozo mona mutu nyonso tu ana boato azata na eloko moko te oyo eza ko pesa protection. Bon wana sikoyo biso sala yango penza te mingi po nini toza ba grand danger basé belé. Je pense que ce bien boyebi mai client ebi mai client bi mai te et bon bo protéger ba pour assurance mo exacte que ba mataki na bonne santé pe ba okita vivant po de binza to ke na nzela ma mukuse nzela mukuse oke na ngambo zo na ngambo boye so moi to sala so ba protéger ne za la rater yo mo to sala raka mususu abangaka loba enso matana loba tuté azo banga mais quoi makasi sala marate et le roni bon singa na gouvernement soit qu'est-ce que vous attendez de pouvoir public pour un encadrement na bino non wana sikoyo bino ba kumbi boato gouvernement ndem ta koye bandeni soko protéger biso ndeni to sako tu musa to sala boy ata carte mola ata sini au pirogue ça la raté mais osa musala mai likambo pe yaka mampera kidi musubu yako sokola pe bona mai akwei mama rebele so yoko bimisa ye mais ozata eloko motela cette non pirogue wana osala musala boye yani ça se passe pour na place wana bando banda ko kumba oboma déjà combien de personnes ezala ke okwei ici batuna mai ba noyade ba risque wana bon en tout cas c'est déjà arrivé une fois que ozo kumba bois tout soit muninga na yo akumbi noyade salami. En tout cas, c'est la marate. Mimi tu kutaka na baka ndiye bana ba ko sokolaka. Ayo ko sokola, ensu ya yeba kile nanshi te ala na bana ba yebi nanshi na kidiba adindi biso to kolanda ye. To kolinga te muta kweya wa to tika ye. Poza ngambo na biso. Pota lete yaka avatu na bato libongo sika yeko kutela. En tout cas, bilora to linga ngote. Bonjour. Papa na quand c'est les boîtes ou est-ce que va risquer ça là? Bon, kokati si la boîte boba risque ezalaka te. Risque yaka soki abondance à batu ngai na viva déjà risque moke salama batu ba mati mingi koleka charge normale. Alors soki boîte est comme déjà ko balancer bozana batu na kati oyo bazok ba mesana te ba comme ko faire balancer boîte na mouvement wana ezalaka na risque mingi okomona boîte ekoko baluka. Mais sinon bakaya ko baluka vraiment ezalaka très rare. Pourquoi aux occasions la boîte tout tant que tu as na capitale? Parce que apparemment c'est l'apanage ya ba villageois. Ça c'est vrai, c'est la capé inquiétude na biso nzele zate poto joindre kota kimbanse ke côté ya Njili, côté ya Sekomaf. Or Sekomaf eza site moko ezoko nourrir ba population mingi ya côté oyo ya Lemba Imbu ya likolo kuna. Il faut baya ko s'approvisionner côté oyo na oyo etali bilei po ba kolona pondu ndunda. Il y a aussi des fruits oyo nzote zaka nango posa toya ko lukaka ngo na Sekomaf. Alors nzela comme ezalité yango to préférer ka to katsa boîte yango nde relia kabiso. Alors qu'est-ce que vous attendez de pouvoir public on a likambo etali banzela na bino? En tout cas pouvoir public vraiment
tozo kosenga vraiment maximiser ba recette pour ameka ko désenclaver Kisenso comme tomoni déjà route de la paix bani ko salama soki moyen kozala ba relier ngambo oyo na ngambo anjili na pont moko boye pont moko ya likolo pour permettre kape ba voiture ko uta boye et kiti et katisi et jus de la paix et ko désenclaver embouteillage mingi o salamaka surtout na Changu. Donc batu peut partir ya boye ya Changu soki aye ko katisa direka wa bimi akembala moko campus. Or nzeleza kaka moko Changu or soki bako kanisa likaniso wana ba tia pont moko aérienne awa. Voilà, fidèles amis téléspectateurs et très chers abonnés de Dias Congo Multimédia, c'est ici que prend fin notre numéro durant lequel Tolobelaki une traversée dangereuse. Au Tozalaki Bongo na interview na ba kumbi boato ba piroguier également ba clients à Bango. Merci parce que vous avez été nombreux et pour l'attention à Bino, vous avez été belé pour la Kolanda émission à Bino Kinshasa aux 1000 visages qui vous a toujours proposé des sujets très intéressants. J'ai dit merci à mon caméraman central Serge Monganga, également merci à tous nos téléspectateurs, très chers abonnés aussi à Dias Congo Multimédia, Tozalaki Wana pour Nabino. Nous avons toujours eu le courage à coloquer la cabine un sujet très intéressant pour na compte Nabino, surtout Nabino Banapoto, précisément la Belgique, France également, le pays Moussoussou. Merci Nabino parce que vous allez toujours wana pour Nabiso. Merci pour la fidélité également, merci pour l'encouragement Nabino. Nous prenons rendez-vous avec vous prochainement et en attendant l'information continue sur la 3xw.diascongo.com et à tout à l'heure. Bonjour Yaya. Bonjour Noko. Oui, bonjour. Maman Koko tata mosi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko akufi na Kinshasa. Natinda bon agence à mangangi $800. Agence comment on peut sa famille mbongo ndambu ndambu. Eh ben besoin volé. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Yaya. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, atteindre 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après Nerf Transfert, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon sikoti. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant nga na tindi, baz récupérer le côté. Attends, otindi ba million, il y a ba ko 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Just Congo number one. Ça va bien, ça va bien.